makambo ya kindoki ka ndenge boyebi bandeko na nga kindoki penza ya mama na biso Marie-Jeanne Bololé. Kindoki ebimi na poasa bandeko na nga eza na makambo mosusu ata soki obombi okoki na yo kobombaka ndenge tobombaka mais ezalaka toujours na jour moko olali olamuki ya yo nyonso na poasa. Ye mama na biso Marie-Jeanne abando yeba te ke no un jour kindoki na ye ekobimaka na poasa. Mama na biso 1050 pe ye pe abando yebaka te ke no un jour bamaka mosusu bandeko na nga ekobimaka na poasa. Eza pasi pe mawa komona surtout na communauté na biso congolaise komona lelo oyo bandeko na nga bantu mosusu batie penza kindoki liboso. Na kilelo oyo ebele ya batu bazoluka elongi ya Nzambe. Na kilelo oyo ebele ya batu bazoluka place nini baokendo sambela, place nini baokendo bondela. Mais de l'autre côté, boyo komona pe batu mosusu, bango ko bondela wana baomona ngo te. Bango batie kaka kindoki na bango liboso, batie na bango kindoki na bango kaka. Kindoki nde etambola, kindoki nde esala boye. Olia koluka elongi ya Nzambe, olia komikaba epai ya Nzambe. Mais batu mosusu a préféré na ye kaka kindoki. Kindoki. Abebisaka bana batu, asalaka bana batu mabe, asalaka boye emataka ekitaka. Olia lukaka elongi ya Nzambe, olia lukaka Nzambe aza wapi. Na lukata Nzambe, na bandata kosambela, batu mosusu baza na ta wana te ya kosambela, baza na ta wana te keno bakende oluka Nzambe. Batu mosusu batie na bango kaka, biso totiaka kindoki na biso na poasa, totiaka kindoki na biso polele, totiaka kindoki na biso liboso olia kolukaka bandeko na nga elongi ya Nzambe. Ezo sala pasi ya makasi. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Tosa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko bien na système moko kitoko la famille. Gavker ayeli biso ba makambo moko kitoko, Gavker ayeli biso ba makambo moko ya bien. Gavker kandenge boyebi aye na lobiko po na biso. Balobi na Gavker bika na yo libela, balobi na Gavker oko simba na yo mwana, balobi na Gavker bandeko nanga po na bandeko o nyonso bazalaka na problème ya poso. Eza na batu mosusu omona poso na ye ezobebaka. Poso ezobeba ndeko beba. Batu mosusu omona za na ye mwana muke metala suki ya pembe ndenge ezobimisa ye mukolo. Yango bandeko nanga ba solution nyonso ezaka na Gavker. Eza na batu mosusu bandeko nanga mosusu ozomituna eza nini basuki na yo ezobimaka kaka ezokweyaka kaka pamba sans koyeba ba raison eza nini. Benga Gavker. Gavker azawana pona kosunga makambo nyonso oyo etali nzoto na système moko ya kitoko. Nalobaka toujours encore ya oloba non
la santé n'a pas de prix. Tokolia, tokosala ba voyage, tokosala makambo na biso o nyonso tolingi tosala, mais ya liboso nanu totia santé na biso ekozala malamu. Salut, cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino Mama Marie-Jeanne Bololé. Ka ndenge ebele ya bato toyebi Mama Marie-Jeanne Bololé azalaka moko ya bacomédienne na biso oyo asepelisaka biso, moko ya bacomédienne na biso oyo ajwaka penza kitoko, moko ya bacomédienne na biso oyo bandeko nanga achangeaka surtout baimere na biso. Nini ezoleka bandeko nanga kande bomoni titre Mama na biso Marie-Jeanne Bololé affaire kindoki na poasa. Lelo baye kokanga kindoki ya mama na biso Marie-Jeanne Bololé na poasa bandeko nanga. Ye abando bomba kindoki na ye alingaki batu ba ye bakeno azalaka ndoki. Abando misala mama moko oya sambelaka, mama moko oya azalaka susi na bana na ye zoka aza mama moko bandeko nanga abebisi ba vie ya batu ebele ya bana batu ba vie ebebi, ebele ya bana batu ba vie na bango bakufi. Kana nzela ya mama na biso Marie-Jeanne. Bandeko nanga avana kota na mozindo kindoki na ye bandaki ndenge nini tie koma na niveau oyo. Ekozala malamu mingi na ya kosensibiliser batu nyonso ya sika. Je sais que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, batu ya sika pe bakotaka. Yango na ye kosensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu, bambote nanga na yemoko Madame Gracia Mpoi, bambote na Mama Lisi Mpitu Yabalisi, bambote na Madame Madrino Mafuta. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous allez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Moi sensibilisation ka ndenge ezalaka na ndenge moko ya bien na ndenge moko ya kitoko la famille ba mapango akoteka yango yo ngana lobaka toujours sombaka lupango tango somba lupango eza pona bien na yo moko eza pe na bien pona bana na yo. C'est vrai lelo koti kozala oza na yo te bana na yo bakotelengana te ezalaka bongo. Lelo to mona ba papa ebele bakufa ba mama ebele bakufa bana na bango bakoma kotelengana. Pourquoi? Parce que tango bazalaki na bomoi bazwaki tana bango te keno to tia mwa place pona bana na biso to sombela bana na biso to tongela bana na biso.
batiaki yango na mutu te. Yango ba mapango ye na $350 ya pamba wana osombi oyebi ke bana na yo bakotelengana te, bana na yo bakolalaka libanda te, ata soki okufi oyebi ke bana nanga baza na bisika ya kitoko oyo bakoki kolala. Voilà. Kane na obeta masolo mama na biso Marie-Jeanne Bololé azalaki na mwana na ya mobali. Kandenge ezalaka mama abotaka mwana na ye moko kaka oya bota. Tellement mama alinga mwana na ye azala na vie moko ya malamu. Parce que ezalaka rêve ya mama nyonso. Ezala mama ezala papa. Soki oboti mama parent nyonso alingaka toujours mwana na ye akende liboso. Alors kosala keno na kote ya mama Marie-Jeanne vi ke azalaki na mwana na ye moko azobokolaka mwana na ye ti mwana na ye akoli. Amoni mwana na ye vi ezalaki ya bien te. Alors mama na biso Marie-Jeanne ake kokota bikota kota. Tango akoti na ye bikota kota ka ndenge bakota ka bandeko nanga bino moko boyebi na bikota kota wana ezalaka soki okoti na ebandeli wana bakoyebisa yo eloko te. Omona ka bomengo komi kokota na ndako. Et après bakomi siko bango moko kozwa ezalaka bongo. Siko mama na biso Marie-Jeanne ake kokota bikota kota pona vi ya mwana na ye ebonga. Kosala keno vi ya mwana na ye ebongi nango. Alors siko condition bapesaki ye ezalaki ke ndenge eza boye mwana na yo akotikala kobala te. Basi nyonso mwana na yo kobando balaka il faut bakufa. Donc mwana na yo il faut azala kaka sans kobalaka. Alors kosala mwana na ye petango okola. Donc c'est comme si makambo kobala wana ezalaki penza na mutu na ye te. Kosala keno mwana na ye aye kokutana na ba camarade. Siko ba camarade na ye nyonso baza ya kobala. Kandenge ezalaka soki ozotambola na moyibi yo pe kozala moyibi. Soki ozotambola na ndumba yo pe kozala ndumba. Soki ozotambola na mutu oyo azobanga nzambe na kote na yo pe okobando banga nzambe ezalaka bongo. Siko tango mwana ya mama na biso Marie-Jeanne akomi kotambola na ba camarade na ye o baza ba marié. Bakomi kote ya ye basi ya camarade na ye bakomi koyebisa ye ke non il faut obala. Toboyi opesa mibali na biso ba idea ya mabe. Certains si ke yaki kopesa mwana ya mama na biso Marie-Jeanne mwa makanisi wana epesaki ye mwa courage ya koloba ke non il faut na bala. Kosala ke non aye kokutana na mwasi. Tango aye kokutana na mwasi yango pe kandenge ezalaka abanda na ye kosala aosimbaka bambongo. Baye kosala libala na bango penza na mbangu nyonso. Baye kobalana. Mwasi akoti na ndako ya libala. Tango akoti na ndako ya libala na ndako na ye babando vanda na mama Bokilo. Mama Bokilo gentil pas possible. Wana mama na ya papa na biso Serge Mwembo. Wana mama na biso mama Marie-Jeanne. Gentil oyo eleki kutota na gentillesse na makasi. Gentil moko bandeko nanga bokoki kondima te. Omona Bokilo na ya lingia lamba mama kolamba tenga moko na kolamba. Soki mwasi ya mwana na ya lingia sala boko sala tenga moko na kosala nzoka azoboma kayende azotiela kaye biloko mwana batu aya kokufa. Jusqu'à ce que yaki kosala keno mwasi ya papa na biso Serge oyo aza Bokilo ya mama na biso Marie-Jeanne ayaki kokufa kaka na 2 semaines ya libala. Ekamwisa batu ebele ba camarade kutu ya mobali balobi oyo eza bien te eza lisusu clair te. C'est que camarade na biso nde azolekisaka basi na ye. Ye mutu alingi kobala te. Baye kokunda ka ndenge ezalaka mutu soki akufi bakundi. Papa na biso Serge Mwembo aye kotikala ye moko na ndako na mama na bango. Et après aye kokutana na mwasi mosusu. Mwasi yango wana aza mwasi epa na bango bando sambela. Kandenge biso basi ya mabala tozalaka epa na bino bando sambela komataka ba montagne. O mataka bangomba okiti o mati okiti ba jeûne prière n'en parlons même pas. Mwasi akomi na ndako alibala kutani na mama Bokilo. Gentillesse ya mama Bokilo. Sikoyo mwasi na makanisi na lobi nakosi nanga na ndako moko kitoko. Ndako oyo bomengo ezali mama Bokilo pe alingi ngai nzoka mama Bokilo ndoki ya o niveau bandeko na ngai. Kosala keno mwasi o bauti kobala
epa na bango atikala ata jour moko kokweya maladi ya ndeke me akomi kokweya maladi ya ndeke na ndako ya libala. Siko mutu aza à la base ya bamaladi ya ndeke wana nani? Mama Bokilo. Mama Bokilo eza nani? Mama Marie-Jeanne Bololé. Ye mutu abomaki mwasi ya mwana na ye papa Serge Mwembo. Ye lisusu bandeko nanga aye kobanda kobundisaka Belleville Kandi Poutine de l'écriture. Tambola mokili bandeko nanga omona makambo. Makambo na obetela bino lisolo eza analyse ya film na biso oyo tolanda chez Poutine de l'écriture. Balobi soki mama alambi tokendo consommer, tokendo lia, totika mama alamba. Balobi soki mama alambi alamba kana ye kaka. Bandeko nanga film oyo eza film moko kitoko, film moko ezo ya kote ya kabiso. Kande na lobaka na kilelo oyo basi ebele bakoma na bango soki kaka bali na ba prière bando sale pa na bango mona na ndako alibala asala kango lisusu te. Batu mosusu omona soki a voyager akomi koloba ekindoki ezalaka na Congo na poto kindoki eza te. Bandeko nanga kandenge ezalaka kindoki ya ba famille elandaka biso bisika nyonso. Amweke soki oza mwana nzambe wana makila ya nzambe eobano couvrir yo. Mais soki osambelaka te otiaka na mutu ke ndenge eza boye bandoki wana ya famille bandoki wana ya quartier batalelaka ngai eza mwa bongo. La famille ezo sala pasi yango bomona ta na ba famille mosusu omona papa mosusu moko boye asi akola mais alinga kobala te akola alinga kobala te mosusu bo mituna mais papa oyo ezalaka nini nzoka eza kindoki ya famille bandeko nanga esi etia ba loi ke yo kobalaka te. Yango bomona na batu mosusu otangi licencié bandeko nanga mais pona kozwa musala ekomi matakita. Omona mutu mosusu tina ndenge akoli musale yaka te. Pourquoi? Parce que eza na ba makambo moko ba loba sur ba étude na yo oyo yo moko yebaka te. Yango ezalaka toujours bien ngana konsiaka toujours batu na kilelo eza malamu soki moni situation moko boye etingami na yo donc situation wana etelemi na vie na yo kotela yango ba prière kotela yango penza ba prière ozala mwasi ozala mobali omoni batu nyonso bazozwaka mais yo ozozwaka te kota prière ce n'est pas normal. Parce que na se ya moi toyaki ko accompagner batu mosusu te mutu na mutu ayaki na se ya moi pour que a vivre bomengo na ye. Mais soki omoni na côté na yo bomengo na yo ezokende bien te bomengo na yo et se stopper quelque part kota na vie à prière ekozala malamu. Na ye ko sensibiliser bandeko nyonso nanu balandi film na biso ya sikate mariage truqué na chaîne na biso ya Belleville Kandi la patrona. En tout cas na osenga na bino bokendo landa film oyo bobandango na épisode à liboso nde boko comprendre nini ezoleka nini ezosalema eza bongo film moko kitoko kande na lobaka Belleville Kandi mingi ba film na ye oya salaka ezalaka ba film moko ezalaka inspiré par le Saint-Esprit parce que kota la film oyo bandeko nanga okolandango lobi na kilelo oyo eza toujours malamu nazala mwasi to mobali ya mabondeli nazala muto ba distraction te. Film oyo eza film moko ezo ya kote ya biso la famille eza film moko ezo ya kote le misabiso surtout sur la vie spirituelle eza film moko bandeko nanga ezo ya na makambo moko ya kitoko to telema spirituellement to sambelaka nzambe alola ayokelaka biso mawa ekozala bien penza makasi ke tozala na bavi moko ezanga tina. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya baterrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku baterrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat
ezali baterrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.